Merci bandeko bozuli baku ya kolanda biso na ezui ezali bongo branche moko oyo totiaka litono likolo ya nzete po ete ekoma i ezali pe branche moko oyo tolobaka bosolo na kati ya Océan du Congo, chaîne na bino ya Libération. Bandeko balandi ya ezui mbote penza bisika nyonso ezwami bino pe tika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Ba abonné na biso Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka de cité na chaîne na bino ya Libération. Merci encore une fois de vous zoli baku ya ko partager ko like be mission ko tala yango du début jusqu'à la fin ko teba suggestion ba j'aime tika nzambe ya lola apambola bino. Bandeko balandi mingi to koloba lezu ya mokolo mwa lelo to koloba penza bela mwa tango ba pesi biso to landa na no video oyo e bongo toloba malembe to tala pesa bato misu mitolo ba ko sala to bali na bolema kabo ya lompo sa tshela biso video. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux, monsieur. Il faut le remettre au sérieux. Mais les guitares, ceux que vous avez tués, c'est pas encore suffit. Vous pensez que le pays vous appartient à vous seul? Ok? Vous foulez l'argent de l'État. Vous devez arrêter. Seriez-vous un policier, vous devez arrêter. C'est pas possible ça. De mon côté, Togo soit Mboko et Togo Mboka. Ok? Tangi biso justement parce que doit intervenir pour que batika ko torturer batu oyo la police a kangaki bien avant pour bazaki ko torturer bango ko beta bango ba mususu baza misu ya ko vimba ba mususu bana ba pota makasi. Je pense que même bandeko ya Monisco obaye place to bachaki biso ba moni na etani ni bandeko wana bazali ndeko o nga na moni lelo na tikana ko mona na vina ngate bandeko wana bakangi ngai. Je vous dis que ce qu'on a fait c'est regrettable. Na minitoyo na tu comme la même akisi ko mona poke douleur est diminuée mais mutu na meli anti douleur nazo melango deux fois na meli deux fois parce que à chaque fois parce qu'on est na mutu donc mutu ermo ça kozo vimba alors pour na okabie funa melango nan donc normalement je dois aller me faire un peu soigner là. Toyé la place à départ en marche to moni ba militaire na biso ba ligoter bango ba ko nyata bango na mabotine toyé poto ça l'intervention ba bandi ko beta biso ba bengi jeep ba zubiso ba chebiso na kata jeep ba biso tin échangeur violence auto vivre ba zo kantaneti ba ko intimider biso mais to bisi bango que nous sommes déterminés, nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que tokoye ba kozwa elonga nango. Bandeko balandi wana banzi bomoni président eli la kati ya mutuka la bozongi na ye bomoni ndenge nini peuple population bomoni na bakakatani ba bosono bakoya na pasi na motema pona koyamba président eli alobila ko tikate na telema na tombola mongongo po ete nzaleleki biso ba bosono bakipaka biso te ndenge bobenga bango ba handicap bato bali bongo na mwa kokoso yala na liso yala likolo mwa bolema ya likati na ye kasi bango batelemi mosusu akonguluma na mabele mosusu akotelema akoya kaka liboso pa bela kasi bomoni ba police eloko ni basali bolandi baloba ya président eli oya lobi na bango tokozwa mboka la biso bandeko kasi lelo mwa débat mokele ki kosalama bandeko mususu balobi ete président eli a fingi Félix a lobby makambo etali vie privée na ye a lobby machin bandeko na ngai
oyebi na kamwaka na congolais tanga za ko luka virgule point lolenge nini ye azwa ndeko na ye o azo saela ye mosala po na ye mabe bandeko na ngai moto moko te anzimi mosala ya lobi o esalamaki tozali kotuna na bapolisia ordre nini bato ya mayele oyo bapesaki na babolela bango babimaki na nzela pamba te kasonga lobi ete bapolisie mosusu bali na mayele te na moto cela veut dire batindaki na nzela bato ya maboma sikoyo moto oyo ayaki na nzela lokola aza liboma nani apesaki ye mbako to nani apesaki ye mayele ya kosala bêtise oyo asali babeti bapanzi sango bomoni moto na kamera bakoya kobeta ye atie maboko boloko ya mante religieuse bazwi mopanzi sango batutumi ye bazwi bapanzi sango amendele babeti koyiba biloko bandeko bangai ba acte ya boye est-ce que yali malamu comment yozo olozwa par ya moto azo souffrir mais bilo boko le kota par ba sentiment kasongo alobi ko beto babeta ki ba pansango et ali bobele likamoko etali bongo menga la moni chéri na top kongo atomboki alobi koko le kabongo te esengeli ba yeba parce que moto moko te nda beta ki ba okanga wana o bali ba koseli makabaki bato bayike pe bato ba poignard bali bato ba komona na te bali la panse bolandi la bilile la bomoni maître Mouza bomoni Michel bomoni Adrien mais bisika ba ko kanga bango ngapela akila kati batutumi bango bomoni banzoto na bango ndenge bamilakisi kasi bandeko balati bomeka koyebisa ngai na la police ya boye tokopesa yango kombo nini est-ce que bango babimaki bali ba police to pe bali bakuluna siko bakanga bakuluna to bakuluna miso batikala to tuna motuna bango bakanga batu malamu to bakanga bakuluna bandeko na ngai tozo bunde tumba ya Martin Fayulu Madidité to aliko bunde tumba ya Félix Ete to aliko bunde tumba ya République démocratique du Congo na nina symbole bilo matoi natia mwanzeto bachaka la mo eloko wana poete bino bo sukola mi matoi o mami kangami na salité poete bo sukoli matoi na biso pe koma passe pote kozo yango wapi tamsata tija limete pe koma passe po mutacha la mo lito ya bimisa salité tala matoi mabiso makangami na mbindo bande kolanga moto moko alobilanga mama oseya pona nini te Martin Fayulu Madidi akoyi ko soutenir gouvernement na marche na bango bazo sala pona hausse des prix ndeko wa mokoti liboma to nini te kolanga nani aza censé ya kobongisa ko les gouvernement ya samate gouvernement ba wariote bango te bato baza censé ya kokitsa biloko etali Martin Fayulu to etali peuple soki Martin Fayulu azali kosala mosala o pamba te alobi na peuple boye telema ndeko langa moso abenga lobi mamoseya pona nini te bino bobenga ki bato babima pona nzala bino bozobisa bato babima pona sene na lekaki na bitando ekembala ombala koyebisa bino ete esenga na linga bakamba sene sene ezala politiser uto bakambi iso ye ekolo Congo. Est-ce que seni wana ezaka ya biso seni ekokoma ya biso mokolo tokobunde tumba ya kolongola système occupation seni esimbami na maboko bayini ya Congo seni esimbami na maboko ya bayini ya Congolais utakalakala ndeko langa mboka oyo 61 ya monyoko ya ba impérialiste ya ba colonisateur bali bobele kokoba ebongo ngala ke lobundela seni to sensibiliser ki peuple congolais to lebi ba yi politique o ba ko accompagner peuple bango ba yeyi na makambo la bango ya politique mais yo peuple bima pona banzala na yo bima pona kozanga mai bima pona kozanga lotiliki bima pona kozanga kolia balesio makola soso balesio moto ya soso eloko tolia te balaki yo bilaka ozwi bilaka te bebeton masangu beton soso beton lipa beton kwanga beton mai beton lotiliki beton kelasi beton misala beton yango tolobi bima po ete mabele moyo ekoma fertile ndeko langa babengo lolenge nini
yo moto ozo souffrir ndeko na ngai. Martin Fayulu ozo souffrir te. Martin Fayulu soka sisi nzoto esali mabibi akiko mona munganga kotala ye fumuzitu munganga kotala kasi yo na ngai na bala crimogène tomelaki lokola mabibi esali biso wapi aspirine yo meli bunda lendi sa mikuwa ndeko na ngai okolia malamu te dollar babakisi 200 likolo dollar ekokende la vitesse nazongi c'est la cabine loko bobunga ke kabila lobaki ye akosala Félix mabete akobundisa Félix na mandoki te akobundisa Félix na mobeko li konzinde ko kanga Félix ezaki maloba kabila alobi azo chofelenga kitinga na kozonga bande ko na ngai pona ni to misala nkinzi atu ipeto ko sela bande ko la biso makambo etumba na ngai na yo ezali libération ya République démocratique du Congo nzalele ki soki to bundi te okozaka la bombu ozali na biloko te yango balobaki moto na moto abima na grandeur akanda na ye moto la moto abima na grandeur akanda na ye Fayulu aza politicien abengaka bino lolenge nini atombolaka bino lolenge nini ya lobi mpo na nga nake na seni mais yo na nsima seni profite te balaka yo te profiter dans kanda e bato bakufi te bandeko loboni bakufi mabele yango leke minyembo ekenda ba Rwandais bazu bokonzi possession ya mabele na biso ndeko kanda wana pika Fayulu atangelo yango Fayulu la lito alabi mboka la biso eza menacé par les Rwandais to bunda pour le génocide ndeko histoire ni ya Congo oyo yebite ozo zela mutu muso atangisa yo bo soki po yebi ata makambala te po mokanda ta muso yebite mais ndeko langa opération sans jour mbongo ekenda ba procès ba sambise ba théâtre wala pe oyebi yango te lelo ba ko pesa Vital Kamerhe liberté provisoire mais ya ko boya leka quitter mais il est déjà libre ndeko ba scénario na oyebi yango te yo ndengo za no oyebi te que Félix alaka bino gratuité dans cette maison simbate yo oyebi te que tozaka la courante o yebite ke bino bokala mai te to tira 21e siècle to la foko yo yebite ke to la banzela te yo oyo tuna ki motuna wana yo yebite ke biloko la wenzeza ya komata o yebite ke makola soso nde ya carton $10 matile lo poulet fati beto boko lia on a réseaux sociaux na molib boniko boni pe mituna nko boye bande kolanga to ko bundela Congo to zali ko bundela mabele ndeko na ngai maponami oto salaki ezalaki sanction bayibi yo bokonzi yango bazozo sur le pouvoir ndeko na ngai marche ya gouvernement za marche à lokuta gouvernement ko sala marche ne po yende mtasala pouvoir a ko sala marche na siko azolo bala nani azobundisa boni bobile pe bo sama ka mitubo eko siko gouvernement tanga ko sala marche azali ko bundisa nani ndakangi gouvernement pour kitsa biloko te ba ministre ba député ezabi ya gouvernement siko ye azako bundisa na ata yo moko peta ngoto na soki malobango mais kana ko sala ta examen na yo ya conscience Fayulu akoki ko kota la babiloko wana te Fayulu aza contre makambo ezo sala manamboka ya monyokoli na yo yango alobaki na yo ke makanda na ye ngala lobi peuple to kende ya bimaki la kanda na ye atake politicien ba yibi ye mapona matake président légitimement élu abimaki na kanda na ye bazo politiser seni abimi na kanda na ye na si bolandi ye wana ndenga zolo babandi kolanga bolandi yango kabu ya cheli su image opa bato bazo wangala to tela nana boko se boko wangala lisoni makambo la bilo bomoni wana est-ce que ça makambo normal bande kolanga
toloba pe toloba te bai kongomani moto na moto akata tina ele kambola moto aza ennemi à Félix te moto pas kokota la vie privée à Félix te oyebi pourquoi bato ba komi kolande la vie privée à Félix parce que bisika lo so yazo kende ye moko aza komi bomba te et pas ina yazo sala ngo je m'en fous ndekolanga Mobutu c'est ce que kokungbendu wasabanga pas son ampo mikona emilekaki bande kolanga Mobutu toyoka ke abimana mwaso abimana mwaso atambwana mwaso abota bana boy mais boye bisanga bisika nani atembola Mobutu na babasi wana nani azana video ya Mobutu o akendaki na China akutelaki na mwasi wana bisika bakotaki na hotel boy o akendaki na Allemagne azaki na makangu botangela nga nani azana ba video na bobimisa lelo ata ba sakombi o ba bete lisolo ya Mobutu o azalaka ministre ya communication o ba lobaka makama Mobutu ba dévoiler ba secret mendekolanga nani azana bilili ke Mobutu abimaki na oyo po moyena tanga bakomba bato ezate ndokite ya komanga problème mais na bato tout matoyi na biso yoka oto yoka nani azali na bilili to na bakezaki ba chantage makaba lokuta mais lelo soki balobeli ka ba Félix na ko melambonde po ba video ezali ba video ezali te Jeannette boni soni botampe boko lo balikambo yoka soni soki moto comique afiki nesika afiki talati na biso zozo ba ke bokonza Félix ezaki préparé pour la été paye moko ayebi ke na beti libakula zelo alors ndako etonga mikolo ya zelo suka ko boya ndekolanga ndako foto ngama likolo mabanga fondement na ngwezala bokonza Félix aina fondement te ata yemoko ndimete ka za président il a coopéré et kopango siko yango ndeko miko bimisa yebolole boy na bato tout ezaka ba congolais te hein bisika oyaza mokonza ba filika tala modèle ba filika ba kosale bo samboni bisik na lobby ebile mo boyo kana personne kota ngoboko balikambo mokolo oyo yako la pandai ya bokonza ba filika bandeko ba sepela ba ketala bâtiment na epasa sungeso wana humiliation te hein bandeko langai libango ezala kama be mokola libango ya pasa so pouvoir ya kwea bandeko langai libango za mabete likambo tu et la libala et la kimoninga eza eloko ngo sala talaka libango nango mama jawa assalamu alaikum ba mizimeza boite nyango ngo ya talaka libango soki eza mabenyo so eza mabeki la mais plus 49 bokila lo connaît en P4 to bundela Congo to bundela ba individualité to bundela langage te ya point ya virgule te nzamba telemi pour la libération de la République démocratique Congo ndekolela ka mikolo tout te yo zolela to ko bundisa banguna te moto ezongela bango moto ko tumbalana eko tumba muto ko nyoko zangi musalate na bim pays loko a Congo et elle industrialisée papa tu sais qu'elle a coupé les nez alors bi bozo 100% ya minéraux nga mais moi industrialisé Congo parce qu'il y a pas que ceux qui mboke zo ba industrie ba chômeur ba koza la tende kolanga tozo msa se payer ba soteski o ba auto yo kaka wala ta auto ba bomwana ba zongisa ba pièce to ezalaka kala ba zongisa ba entreprise ndekolanga da misale kufi misolo elite grève sur grève na Congo bato ba grève ka mikolo tout ce que tu mettons avec sa vidéo mais to bomba rapé misus pombo ko pe ngaite bande kolanga uta Félix yana bokonzi beli bangone ya kokota mbeba bato baleli Félix au chao bato baleli ba yoli ya lamuki mbeba yango la tende kolanga de part ya Congo ba traizaka makilate bande kolanga bunde tumbala bosolo totika okosela makambo aujourd'hui Congo ezali wapi mboka na yo Congo eza wapi ba classer yango na ligne nini pays pauvre sous-pauvre pays nini mais pays ozo lesa bato ndekolanga tozali ko bunde tumba. Il y a deuxième indépendance de la République démocratique du Congo. Pays est indépendant. Ce que tous sont indépendants, mais biloko zo sala manamboka na biso, mais ko ko sala mate, nous sommes pas indépendants. Tous sommes esclaves. Quoi que tous vivent la terre na biso l'autonomie NON. Tout Congolais les droits koloba te na bombu. De kolanga to ko sala bombo te. Mboka nanga moko menace esclave. Na ndako nanga moko TV nanga moko la chepe mutu musu amanyela nga télécommande. So na tele miso habité. Tu n'as pas les droits. Bon, TV na télécommande.
na futi pe ba abonnement pe moto moso amanyela ngango pe ngana pese ka maboko bana nga balelaka ya zo sala mais asombaka te asala oh boni ata pozali bube yango telema bundela mabele tokoki ko soutenir gouvernement ya ba wario te tokoki ko soutenir gouvernement ya union sacrée te parce que toboyaki yango dès le début gouvernement ya kizobazoba bato nyonso bayaki mpona baprojet nango tala Congo ekomi na esiko ekomi bateki ekolo yango biso tolobi NON totiki te tolali te toali ya kotelema toali kokende mpona etumba ya Congo etikala bato ekufa bato bosisa biso tu bakongomani tobunda etumba la biso tobima na balabala yaka yo moto olinga ko babengo tobengi yo tolobi ozobimela nani nzala na yo mai na yo kozanga hausse de prix zande ko mabe nzele yalité mbongo yalité misale yalité ba grève na ba grève ba entreprise yalité toko bundela yango poto benga na bato na aonde la succès matondo la bilono merci na Kabouya l'homme puissant échange pour l'équipe qui gagne merci na Juliette adorateur Miss électrique merci na Papa J directeur recherche stratégique et bon rétablissement la sango mokonzi parabe miso babiso ingete la bana volozi vraiment na plus 49 wana monde la chabienne tika nzambe apambola yo merci na Juka M merci na bandeko nyoso o peza bozali kotika biso te gi mapendo ya bolingo baba kiselo de la reine merci na Giwa Nzambi molongo na Sylvie Mwamba vraiment bino so bisika bozali mbote na bilo Béatrice ko bozali tellement belé o bobenga ki metolobi totika kokabwana tozala bomoko pona cause juste ndeko ata yo boye biso lelo ofingi biso lelo mais lokwa to ko bundela mabele o nzamba apesanga na nyonso osala luvunu eloko moko ko sala ma esite nzambe abatela Daida Bayoko abatela maman d'Angola na mokite de Florencia Matondomido abatela vraiment bana South Africa nyonso abatela bisika nyonso bino bozali obozolandanga en tout cas JKM nzamba pambolo mama Célestine tozozela bino lisungi ezali ko continuer ndenge ndeko nanga tulinga mama se te eza ko continuer ndeko oyo za nango tinda to ali ko bomba parce que aluta continua tozali ko kende boye ti tango tokomona bokipa ya Congo bakei tokokende malembe pona ko pikola Congo la biso ezongela biso to boye étranger te mais bakota na bosolo Rwanda ebima na mabe na biso Burundi Uganda Tanzanie bamboka tout oye ko siéger o banani babima tolingi to bimisa bino yango to ko senga ite bo bima la kimia boko mona ndenge ni to ko bunda biso sakati boko so to zubino bima ne kolo na biso na malembe to kotika bino boya kokota bo senga maboko mais ya ko vanda ya ko konza ya ko boma ya ko sasa to lobi te Congo nous appartient et to ko zo bokonzo na makasi pe to ko pesa yango mutolingi parce que pouvoir oyo eza pouvoir ya ba sanguinaire eza pouvoir ya tuerie eza ba dictateur plus que Mobutu alors to lobi to telemi lokola mutu moko pour la libérer Congo à part bato ya mabe o bazoluka course au pouvoir nous sommes là pour la libération de notre pays mana nangai vraiment États-Unis d'Amérique na kunja nangai équipe pour la té maman Sidonie vraiment la papa partout où vous êtes tolobi nzakomba folange etungia ya biso ya bango botika ya biso de biso beto roza kimia Félix akenanu mokonzi mosusu akitana oyo peuple alingi oyo ba occupant ba chete oya zana matoya koyoka ayoka na awande toka bwana soki yeso ayete to kokuta na JKM mama Pierrette mama Clémence Dinanga pasteur du Dieu batu nyonso bazobondela pour la Congo to continuer maboko na maboko po ete kolo ya biso bendele et tombama Zaïrois dans la paix retrouver dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés que Dieu nous bénisse bye.